Le bonheur à deux ne dure que le temps de compter jusqu'à trois. Nandi Melaye. Bazwa kantango ya kotana herapo. Oyo lingi kosomba William. Ya balingwa zwitango teo. Esombi moste maranga mobipang. Ya balingwa yembangu mbangu. Esombi na mobipang. Rock mondial, bébé Tovache. William Elenga et Atitima, la bébé Lekia Carole. Maman et Axel, Salomé, Michel, Nagrasse. Yéate Atitima, Passie Salipota mortel. Lelo l'amour yangana, pénitence yanga moko. C'est là aux hommes est-ce que l'avenir est ali? Baya biko pesa toli, baya ko pesa yango William. Donc, avant d'être à l'aise, à mon homme, à cette heure-ci, à ce son gâté. Ah non, je n'arrive pas à comprendre vraiment. Allô, Ange. Ozapi. Yaranoki. Maman Zao. Abimaki depuis 6 heures. Quoi? Donc maman abimaki né depuis 6 heures. Hein? Abimaki depuis 6 heures. Ake na ye place au akei. Ayebite ke ifo songa na ndako. Hein? Abimaki na ba ninga na ye mibale. Oba yaka mingi wana. Ah bon? Akomo bimana ba ninga na yiko? Hein? Abimi na ye kaka bongo. Asali ne l'autre côté. Alors dis-moi. Vous préparez-nous. Pour le repas, vraiment, Azalaki Kadika Lobi, na lambati, jusqu'à ce qu'il me croie. Et yo siko lo baini. Tanga lo bia ko lambati, yo yebisanga yo lo baini. Na zaki na réponse muso opé ça a été parce qu'Azala maman. Et là. Allez dehors. Dis-moi. Zongala. Zongala. Yo na mona kono clarté. Dis-moi un peu. Est-ce que yo tanga? Oui, na tanga, naza licencié en économie. C'est ça. Licencié en économie. Mais awa siko ya ko salani. Et puis dis-moi d'abord, au Vandawa. Juste na Vandawa na Mbudi. Mais siko yo na Mbudi. Oyeti awa ko travailler. Dis-moi, nani amema yo awa? Papa Bidi Bidi. Donc papa Bidi Bidi mutamema yo awa. Hein? Alingato nisa sko le pango oyo ndako nyonso na ba famille nayi. Papa Bidi! Bidi Bidi! Dis viens ici. Ça c'est quoi ça? Oh là, allez, yopo yena yo ko travailler awa lokolo wuti mbudi ye awa, yopo ko travailler papa Bidi Bidi mais yopo yena yo. C'était juste un moyen de chercher à vivre. Monsieur, Zoma c'est bon. Dis ça c'est quoi ça?
Songa tima. Nga so bengo so pusa pepe nanga. Nana yaki na muto. Omoni ngai nazalaki peshe. Ashumbaki dendobo luvako. Naza kuvakula mbisha paka. Nalingina tumbangu na kepa ya nani nokona bangu. Amoni ya vandi na tuni nani azali responsable ya bangu nokona bangu alubingai. Sikoyo na tumbipe tusaile la sho na shoku na shoki yangu wana alubi mama paza kuluka mwana musala. Amona yaka na ye nalakise pa atange tala soko simbi bibe temo de joba. Oh, il a beaucoup de papa. Oh, dis ça c'est quoi ça? Ozoba tala. Voilà na nozoba ni tala. Ça surtout na yo mtozaka na porte mama kende wap. Aibi lokolo bimisa ngo salibia. Mama na bini na ibi te soki batia chen. Que c'est quoi? Soki na lubaki net lelule la za kukenda. Alubi mama. Tika message lelo soki tuta message na porte bango tindika. Betu kanga ko ya lobi na ibite. Banda kenda ki paya kenda iba ya kati. Soki baza kusala kichele na vidi. Ikanga munoko na yo. Yo maman nango solo bana ya kusala kichele. Allez dehors, Bobima. Je veux m'apprendre que c'est toi qui as étudié. N'importe quoi. Moi, msalo aibi kulamba me. Aïe, Bima. Ça c'est quoi ça? La Bima, c'est quand vous tournez les gars. N'importe quoi. C'est pas possible. Tes amis, Nina, Natia Javel n'a plus le colia. Vous en normal, papa. Fier. Jabilo kuna sanu za kuvimbi. Za kumanga na lukula yo mkuzi. Ngamu tuna Moi, je suis un licencié, papa. Il ne faut pas faire tout ce que tu fais là. On le sanje, yango ya kulambi la ka utiaka na bilo. Papa. Moi ne voilà. Tika fier. Conjoncture en Bogoyo, ça passe. Conjoncture en Bogoyo, ça passe. Quand tu as le manga na musala, akozwa nyonso eza na ndako na pesi selon demande na yo. Je peux pas le faire. Na ndako oyo, nous tous nous sommes des travailleurs. Na ko pesi na limite o ba pesi ni ngai. On s'en ira. Sabilo kwa ngo za kudia futoni uyaka pe munene te. Limitili ngwako. Bidi. Bidi. Yaka. Mais yo sondi manga ko sondi ba muninga na papa. Du loyer? Aya kikara bandi abengi bisu na anji. Banda kukangi la bisu bimi pwana nini lugula bisu batutusi bayaka. Atomboki. Ada suki mababe abete bisu. Bolambi le côté. Yo bagi tulamba te. Bon anje kuzu te maili tesi lete molo ko mopa kitsa ekanda wana. Aza wapi? Alibia kudia te azana ndaku kote kumana. Kendenga mona ibinde na zoka. Ezala masuka suna bengo de manga. No, pesa o respect makasi kuza. Na tout le monde sait pas. Tokani. Ebidenga molo kitsa mwana. Chérie, bébé. Beba mukolo boya zali. Boa. Zambe na ngai. Mbali mosusu. O bolingo kana ebandeli boye. Azolula mama na ye makasi koleka nanga boye. Est-ce que o toke musika? Makambo ya batroso hein. C'est comme ça lingine ngati ko admirer mama na ye makasi. Biso tozala ba mama mais ya dudu ko mukambo.
position nini yango epoza litambola tambola yango novanda soki eti kuna ovanda na salon kinovandi mingi ya novanda sitelakongaka yo mpe ovandaka te otisuwaki masheri bon mpena mboka oso ovandi odia oyo litambola tambolaka biso baparade awa yo na je te connais très bien ma chérie c'est comme si okomondima déjà kasi kotokamwana garçon na nzela osozi mosusu yo kasi bolingo ngo basala ngo kaka boyena otosi yo yesana naotomona na garçon komela dudu so dudu so papa na yo silikaka nano otuna ata mama teke mama obimaki ndenge nini otamboli ndenge nini ozongi ndenge nini mwana ye mabe nini omoni ti omona nga nabimaka boye na base ya mamoya makasi oyo dudu nakendaka aluka mpo na avenir na yo papa osokoli oza so mwana moke te yo noyo opresente nga fiancé na yo c'est que lobi na lobi kuna faut comme mutu faut na préparer avenir na yo na tika yo bien papa maman je ne refuse pas mais c'est pas dit que soko bimi au bimi na okaka bongo sans pour autant me signaler vraiment hein maman ça ne se fait pas ah mon fils donc siko je suis vraiment tellement inquiet oyeba oza wapi mais aux yeux ta téléphone te po benga maman oza place nini osali yango te dudu tinga na bima boy nake kutana baninga na ngam se ba femme d'affaires tofanda bango mpo tosolola muna moto azobongisa avenir nde na coin na ye nga mpe lelo soki naza te nabongisi ya yo yo kasi mwasi monene okwa ndenge afanda na paris wana jacqui watunda afandi kaka bopo toke tobeti masolo apamba na benge na telefone tosoli kaka buzoba te tozobongisa baavenir ya bana na biso ndenge ya bongisi ya babibi watunda lelo babani bango bali na agenci baza kimia ndenge lelo nga mpe na olinga yo na sandrine bobalana bozala na kimia papa nanga longola bakanda et surtout bakanda ya mabe ya kofinga papa obidibidi ya kofinga ange wana aza mokolo eyaka mpasi ya mosala peut-être baparent nepeli mpe babongisaki vi na ye te avenir na bango te yango aza bongo mais yo tonga nazobima naoke koluka mpo na yo dudu fozala motema okita so oza motema moto eka mabe mpe kozwelanga na nzela dudu ozangi nini de jupe wana eza wana ya talo boye soki obimi bamoniki mwana therese abimi ya yo nga mo mokolo mbongo nazoki kauka na moi naotambola pick-up lopango monene na kombo na yo dudu na ngai eloko nini ozoluka papa nini mwana ngai so obie nabombela oyo likambo ya monene lelo na motema oyebaka yango te dudu nga nabota yo mwana moko naza na ye nasala boye mpo nazwa zemi na yo yango moni motema na nga makanisi na nga nyonso na nga napesa epa na yo dudu nga aza so na mabota te nabota na passe na batraitement ya somo olobaki nabombela likambo nde nabomba nde ozalaka na so oyebaka te papa nazala sote akufa me naboyaka koyebi so mpo nayebi ke koblesse yo yosala o mabe sepuso moni nalingako makasi naboyaka yo ozala na mwa bapasi ya motema nyonso nasalaka mpo nayebi ke naza na mwana moko nga nde natikali tata nga nde natikali mama nayebi ke oza so na papa te oza kaka na nga moko responsable no numero 1 eza ngai dudu nena yeyeba vraiment posa ya motema na yo estce nde ozalaka wana mpenza modele nga namemako na motema na nga estce olingaka nga vraiment mama no na motema vraiment nde nga nalingako mwana nga mama question mpona otuna ngai yango wana bien sûr mon chéri bébé oyebi nde nalingako mama oyebi ke nga nalingako te me na adoraka yo oui mama nayebi te so bato nyonso na kati ya monde oyo so balingaka bamama bango nde nga nalingaka yo nazobi so vérité nga bakokatanga liboko mpo na yo est-ce que obiki nga mpe nakoki komiboma mpo na yo non wana komosika donc toi tu représentes tout dans ma vie merci mon bébé tu es mon cœur ma vie mon tout
oza nyonso mpo na ngai bebe donc oza eloko moko nayebi te na kokosuna nani oya nyonso na ngai motema na ngai mama okokota mpe na motema nango omoni degré nini ngai alingako talaka oza te mais naomona ondire guerre mondiale. Merci cher, merci mon bébé. na biso lomo je t'adore. Merci maman. Maman, est-ce que vous avez kitoko? Non, attends maman, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que vous merci bébé Nangai, merci. Maman lingaka o mingi, maman lingaka o memaka, je te porte dans mon cœur. Tu es tout pour moi mon bébé. Je suis pas d'accord. Oh, maman, je ne sais pas, donc je manque même des mots. Bamaloba oza nkatia motema nangai. Maman, je sais pas, est-ce que vous comprenez? Oui, qui Fleur, maman Fleur na maman Mete. Baba nanga babi, Thérèse to comprendre en tout cas tout le monde ba bolingo maman na bana. Mais modèle lingela dudu na yo na bi wana penza moku tanti ya kenze mbo bolingo ya dudu ele ki sentiment ko moi c'est mobile mais moi na ngai. Maman, vraiment tu mérites un petit bisou. Merci bébé. Oliani, l'émission pour na umela ki papa nanga. Na c'est l'hôtel au moins vite. Obi tongo otoninga appétit mamoyi. Oliani chérie. C'est là somo fini. Olinga ngopla. Bien sûr. Non c'est le bon ko déplacer tes fans d'accord nous doit servir. Tala, nalubi yo logo kama musaka ngai. Musala na yo kuna na nani? Na kusini. Payo lambila. Ndaku izafanya ngai. Bo, yo udingi kaka ndaku sekeleni numona kaka. Ngamu tuna mema yawa. Ngamu tuna kumfuka yo, ale yo kuna yo kuna. Yo kuma kumfuka ngalukula yo mukolonda. Boniko, ale atyo maison. Papa Bilibili, faut à mutu esalaka. Zongana no mutu. Musala ezaka libanda. Soki lelo ose permettre kokota koya kosungana na musala, ezati ke fuba doganga bo. Yo batali na soupe kuna na diunga. Bon, c'est pas un problème. Ndengu zabo yo soki na lubi na tia fwe ulungu. Fuli tu sebo. Mama sala yo piège. Yo. Babwa kambonga basala nga piège. Yo lokotia. Mais tilelu mama lugaga na yo nangai nani alokuta mafua kongule wa soki bizana ka donara nganya mona yule luzwango mona na tali soki na fundi uza kamaradi kusufi uza mais keba taso bima pesa uza papa pesa na papa Bilibili lubakaka pardon batu baza na porte ok na porte ok sala musana ya porte naza domestique yo zali sentinelle boy oke libanda osali musala ya kiboyi nga natikali na musala na nga ya domestique o nazo sala nasaka musala ya ndako nasaka musala ya libanda te respecter musala ange ibinyo buka musaka ngai soki ngai te na telu na valela nde ukuma kununa libo siba telu na ndako ya lubelela utaga lumana ye na njidi na teyu kuna uibise nganti donara ewa usija kunzotesi uzima mbambongo na ye sikoyo sava mono zengi kwenda bobe ngai zoba na zako luba yo hai wende sebi kwa kufuiju sebo savo nda sebi me na ndia kwa ngasoki na zwisizio awa ulungwe ukumi kunyoka yo kulala nzalete omoni mutu oyo isai na kati ya libota na yo ya personne akokoka na mutu oyo de deux je suis un licencié oyo na kati ya famille na yo même na bandeko no baza na kati ya poto za na mutu moko to akoko telefona yo za nzoto ba poltere omoni mikanda na nga na déposer na fonction publique na déposer mikanda na fonction publique pour na kosala musala lokolo yaki na nga na kata musala ko mona nga olingo bana ko matenga lokolo loko moko boyezanga tina fonction publique ba moniteur et ça soit le premier et la dernière fois naza mutu ko maté te na kati ya ndako
soko lingo mate bato misala na bango na libanda na porte lokolo misala ko benga na bato na porte awe pa na ngai te uza kugangena na kusimba yupe na nzoto ali madame aye kukuta tuza kufita nao yo nakoki kuzwa ye papa fita kasi yo oza papa bato bakamwina oza papa respecte taille na yo respecte nzoto na yo ezala mbala suka so na osala mosala naza na besoin ya badérangement wana te na respecta ko lokola papa donc ndenge uza ondire yo mutu yaka le prix nga mutu naya liboso awa koya liboso koya na nsima otema na porte ngane muna bakoti na kata ndako nga le prix nakoma na lupango koya liboso koya na nsima otema na porte ngane muna bakoti na ndako tala mutu que ça soit le premier et la dernière fois n'ose pas oser encore à élever encore ta voix n'ose pas plus jamais n'ose ya nini ezala mbala suka ça m'échappe la tête là pardon arrange-toi donc naza kukamwa nanga kaka il faut kamwa donc kukamwa munene naza kukamwa yo donc mutu nasalisi tala lelo balukili ngai nayebi te me nzambe asunga yo te satana asunga yo ozosala age na yo te papa oui na vi na nga moto akosunga ngai ya satana te nazomona osoki nde oza demo ya vi na nga oza na besoin malere continue kaka na kati ya vi na nga na évolue te eza nde yo yango mona kati ya quartier bana nyonso baévoluaka te parce que oza na bacaractère ya mabe oza na balangage ya mabe c'est comme un petit sorcier oyo azotambola na mokili mpona koloka bato nani sorcier yo okozanga diongo te diongo dingwako zoba diaka mama na yo kaka makambo wana papa yo makambo nakomomona nga yango na butu nazolala te nazokomprendre te olala te loba nazomona bato baza na taille moko boye minimum bazoya kolanda nga or moto yango nazoyeba elobi te obombaka nde elobi toi tu es sorcier toi bangu tata na yo za molai abumbaki elongelongwa eza bato age na bino kana ezanga bundoki te eza bato age na bino papa tikelanga makelele wana tikela makelele bima na onasala mosala osala bima tukumona na bima ou bien lelo nakotielo biloko akolia te ou bien lelo otieleli biloko te tala zoboyina na lokuti na mbudi na ye na yawa apiminanga biloko aloba ulungwa o ulungwe pe ukomi kunyoka nabeti yo kopi ya porter na wenza disala alors futi papa oyebi yo so ozalaki moninga ya papa na nga te omini moninga nazoloba mena si na rosio na bako urose nani tala dikofi ya pamba oyo abeti pa papa colonel kasonga zwi mosala ya kokanga moto dikofi na nzoto na ngai loba kutu tusamba tukai na parke daye kutu le tuza kusamba batali kaka age na ngai le na olakisa naza moto ya lupalaso ubungi mwana tika kubeta na yo te tunasangwa bato bayibi ngai kobula moni tibe kobula tibe alunga zoba tala kende pardon kende je vais travailler kende je vais faire quelque chose parce que tu as chauffé ma tête là je ne sais pas comment est-ce que je peux faire sors vas-y c'est la venue trompade le bayal ça c'est le petit magaton ça allez mayu mardi soba ulingolo bilanga français merde nani merde ngapi merde yangu bandi banda je n'ai pas poussé ça moi merde non tu n'es que peur dans la famille toi tu ne fais rien. Tu peux sortir, papa. Moi, je vais travailler. Tu chopes ma tête. Mais vous êtes embarqué, toi. Ma copine, oui, que nous avons découvert le monde de la vie. J'étais éloignée. Maman, maman, Sandra. Oh là là. Faut que tu sais aussi. Oui, ma chérie, un beau sexe. Tu as eu à voir mon chérie au seka. Oh, attends, mon beau seka, tu es au seka. C'est quoi les camions sur les noms? Les camions, raconte, dis-moi c'est quoi? Voilà, moi le mission doit fraîchir. Faut qu'il toque la mission, tout ça les amours. Au moins la jeune fille, ne va comment t'as mon jeep, bani. Mais l'équipe sur la nuit. Mais l'autre, Sandra, nous tu découvrir place mon la ville yaya. Place Nignon, place Kindoki. Yaya, place Kindoki té. Mais le pamba monga ko kana bote disons il nga très bien. Maman na Sandra, biso boîte wana yaya.
baprêtre na ndenge moke te kuna soki tasala donc yo Lisa lisolo nakasi kolo eza so makama musala pour bientôt la classe aussi les photos travailler oza masolo ya boîte sandra wana pesaka mosala yo moni lelo bafi basala suna babiro ezala su yo fomema sana place omema bato baboma bapia telema na series yaya ovatana ndeza benga dana kosi ya mama ki nolala awa naise mana kosi ya mama ki yola anniversaire no sandra tatoki boîte wana yaya mpona bamindele sandra to yaya kitoko nona lisoka boye pardon sandra fo tokende ya batanga mpe biso nde bakoma mponi biso te sandra kamara na nga tokende yaya yo avrai chéri kobukana te so bayelo bakopa bien sandra biso nde toaboye fo bando tanga biso nde batangaka bafi mosusu tondo bajeune fi fo tosalela beauté na biso yaya kuna bwato wana ko badiplomate bahomme d'affaires sandra tika yaya soki kuna ko osepela vi na biso échange sandra tonotamona bajipa kanda yaya nga na te kuna lobi ya bafio namoni kuna ko baata bien te. Où sont mes études? Tana bato na fata ka sai na français ulemba. Où sont mes études? Tiens. Bon soku meritite kanda fosi sangu pa ngai. C'est de tiri. Alors mazoba. Nyeso kaka pona ndima mosala fona souffrir. Oh Seigneur. Yo, ozakulu bani. Papa. Ozakulu bani sikolo. Zoba. Au yugi français ya ikuba wana ya kaisha munene. Merci. Ya falama wana. Merci. Na yebi bino na flama bozayi kosuka na 3e classe, c'est pas un problème. Tu peux sortir maintenant. Tu me laisses travailler. Tu me laisses travailler. Tu fais de quoi? Papa na nina sala tout ça là OK. Ah, cela veut dire de sommeil dit. Alors, toi tu es le pêche. De ramasser au mboudi. Manger rat. Avec les Sikwanga, venez de Mère Thérèse à travailler. Tu veux monter le mois. C'est celui qui te paye. On t'a foutu comme bon. On a 4 masolo. C'est tiré, ça dit. C'est tiré. Sors. Non, sors. Sors. Yakubi m'a pété. Allez, tiens, tiens, kata le moutou, bimisangai. Malade que tu es. Et toi, il est tiré, et toi, même. Alors. Toi, tu veux de moi? Nzambe, au juste. Et Seigneur pour le loup. Oyo belsanga ba nerf papa. Likolo kolobaka ko belsanga ba nerf. Ma tête commence à chauffer. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Allez, va au cuisine, retirez le manger, venez de moi. J'habille yana. Ça va papa. Bon, ça toyoka. Hein? Toyoka nous a papa nanga ko salon a bete. Lelo na pas le déboule. Bon po bondi la boy kalangu zala giwa. Iloko muke c'est simple. Ubondi linga na bimi na ngai. Iloko na bandagi kuzila. Merci na pas le déboule. Mwana mayele. Ah, merci papa. Merci. Merci akana. Nalubi ça va. Nalubi. Bayibi. Mama nalubi yo monaka mama ndenge. Mama. Po ndenge bazalaka na dudu. Elele moko apesi besi. Lele moko soki ndenge nini nayibaka te mwana aza kolila mama jwa. Sikoyo nayibi te kedi yambo. Mwasi oyo ayaka kutu awa namonaka. Ayakala yumene. Ayakala yumene. Aza atunga nzola. Atunga lumwangano sikoyo. Nayibaka te. Yo monaka ndenge. Ngana monaka mama. Bazana mission na mwana. Yanga baraka te. Chez les Européens, ça s'est fait comme ça là. Magini yanga bonzo la France. Bazandengi wana donc. C'est leur vie. Hein? Oh. Ayibi. Lele na lubi yo po lubi kaka muke. Ete? Mais makambo oyo lele tutongi mama biso mibale tolubianga. Lele kuyinda. Vanga bobe. Biso mibale tolubi tutongi mama ilongo. Lele kuperikitawa. Zaito bibi da lubaki yemo. Yo putie matabi. C'est mère des troubles. Ton problème, Akash. c'est les troubles. Wow, yangut.
Sandra, faut que kende ya. Kolanda dudu te moi dudu a pe elote. Dudu ano yiso ka mama bonda za mbongo. Ndé moi za a pe se lote ya. Eh. C'est Sandra là. Isaïe. Yo comment? Bois ton ça. Na ville. Yo quand on na ville. Donc yo Lisa yaya omoniko tozotanga pour le bipé tozala bato. Yaya ba vie wana ba boîte. Si lo zaka ba vie wana. Eh, ngama kamwa isina tikaka depuis que tu passes L2. Na kende so pote na comment pour se concentrer na classe nanga makamwa nanga il faut na ça et puis Lisa nga vraiment na lingi nanga dudu eh. Ozo comment non il faut vérité Lisa. So lingi ba vie wana en tout cas Tina kale chercher ailleurs ba film so oh message otambo atambo ba loingi nga vraiment makamba loingi na linga ngo souter Lisa. Ngai nazotanga sur sisi classe nanga ça il faut na luka musala et puis maman biso kozela na ile fiancé donc ba vie on le yengi ozoyelanga ba boîte mindele Kata. écoute Yo oninga ba garçon mo bazanga zanga tina mo beauté na ona kimbinga no nyonso. OK si c'est on va pas eh ba kutenti di do gabana nzamba ba maman na Londres. Eh loba benga ba téléphone na yakuti a conseiller na yo kati bo ba conseiller no pesa na kasi na yo. So que nous te tika tu vas te ça. Lisa yaya ne bisoko viens le yengi et futa na moté. To sala ngoto kida ba ambiance to mela to bimana ba mindelo yebi on très bien. Et si là non pété. Ba o ba banda kango ba kufa ba tika ngo. Et si là non pété. Yo na comprendre le ko biso bo lo lango no da garçon la mais yeba ke yo aussi ma touche. Visez l'autre. Aussi ma bena touche. Et l'autre. Moni, na keno na geta no maman la depuis na pesa ki do soit ti na pour nous monter na zoya. Mais ma copine tu dois changer. Pour ma fille tu viens. Na confina ma fille souté. Non on dit ba tu ba mié ba té. Lelo bimaki tata moko yaki kulukayo aza mukuse boye mwa pembi aza mwa dibandi suka pembi boye. Alubi kumbu na ye soki di bala wana di balo de soki di ballon Papa ba yebi papa ye wana aluwa yango wana papa mkusa ka ozaka likolo awa ndako mona ya kitoko kuna na suka aveni na biso ndako mobo na tinda kope kuna te obosani kasi lopango ne yango na ndako ya kitoko wana alobi nini tata wana tata wana ndenga yakawa kanya mona ilaga mission alingaka bukuma makanga yo etala boli busoma ngo chama busoma bibi ngani ninga na makamba lubina ngo ibi alobi nini albina ngo nganya yaga paye tesi ponga na tunime yo papa batui bele pale nganya yaga paye tesi ukula nganya yaga pana bala ye yakuma mwasi na ngai yadi ngakate bon na pesi pelezo po barabara mbimba mama akuma nlele bangunyo sundele bon nani lele batu baza kuluba bana za kuluba oyebi makambo olo bana oyo naza kusala kisongele na yuka akapaya bana mama akuma nlele ngana za kuluba metu za kuswana me ngana moni azana lezo pa fa ubala moni lukula ubala donc likita oyo yango zila yangu dudu azalaka fiere mingi pa ubutilaka ile kite fa ubutila kuna kutika yo même pas des semaines on dit là ça maman la plus belle femme du monde Obi Sandra Obi lo moko omoni mama oyanga namona ke toka ba mama nyonso te pour moi c'est la maman nanga donc de la plus belle femme du monde omoni so epene zenga pena to bala ba mama na biso ngana ngaza la première personne omoni ka bino basi pokaka faut ka mobala za na mwasi yango mona ka to sala ka bongo mais nga pena mama nanga no yebena ne kena ko comparer na Angelo
Même maman Marie a ôté le matin. Eh, maman non mingi, hein. Tala, comment ce maman l'a lambi? Hein? Ce maman l'a mis dans l'âme. Si on a mis le bon, chaque fois sur l'autre, soit paradis, tout le son finalement moyen, l'invité. Tu comprends quand même, hein? Maman. Je sais que c'est que ça, pardon, comme ça. Ça n'a pas rapporté maman dans ma sagano. Pour ça, il y a un bon mot. Maman n'a pas besoin de bon panal. Elle a besoin de l'autre côté. Elle a un nyonso. Mais ce que maman a mobile au lit, maman n'a pas de pour nini de non monde n'a pas bien été. Mais ça maman n'a pas de logo moko boy na vie. Chérie, écoute, laisse-moi te dire. Absolument le moko basi nyonso. Baza mon kabasi. Bien sûr, aza maman boti, on appelle linga maman la ngati. Na linga maman biso be makasi. Mais tant que aza maman yende mtabotenga dans un mon ba niveau moko na komisela kae, eza ndenge mo pe na yo. Bien sûr ko linga maman na yo, mais oko ko maneti na niveau lo bateke. Non. Yoka. Omoni maman nanga makilani ya bleu. Maman bino eza rouge. Ouais, maman nanga eza bleu. Maman nanga eza extraordinaire. Asa donc une pierre précieuse. Na habité valeur ni na kopesa ye. Maman nanga eza likolo. Na mona kuta likina nzambe na valeur. Ah non, ne dis pas ça. Tala yobi maman nanga. Bah tu exagères, oui. On doit exagérer. Non, mais c'est qui t'es pour... Non. Toi, tu es ma femme. Je le sais très bien. Mais maman nangai, alikolo. Bidibidi, makambo mwana nga etalio ata mokolo moko te. Oki na yebisa, kolinga tokota na profondeur ya likambo oyo yebi te. Wana mwana nga. Ok? Bongo lupesa nyaka babesi. Bongo yo no pesa mwana ata wate obzu biso kisi mwana. Mabe? Ya bili kusimba te ya mwasi. Foti na ote papa Bidibidi. Omoni yo na batu na obofanda kana libanda. Mbala sima oke sa musala. Ok? Mbala sima na bengani yo batu abati ona musala bafucho salaire. Faut bala de bala. Oui? Oh, isakata mwana izi. Tika makamba mwana na wana zolo bana yo tika. Na benga na benga. Bima. Na benga. Za makasa kubeta makasa. Tekeli bana. Kana lubie. Sale. Elongi kati bewa mfutu ngwamu. Fungula miswe. Bidi. Mbala sima olonga musala. Unafanya nini kwa quartier mwangu ya Batambongo? Mufika botonga na bilo nga. Teresa alikuwa ndina zabu na kiko mara lesbienne. Oui. Nani wa? Pourquoi pas si quoi? Bonjour. Maman Zali. Tengaki kukutana na ndi bila ya utaki. Lana baadaye. Nga auto benka siko na telefone. Ayi singa Zali nanga. Mazavi ya wake ngokoni. Oh, soki deju yango. Zaite? Deju awake. Azaite. Non to so ane telefone siko te. Bongo ngana kosa intele nini nazai. Oh, kosa sote mama Zali ndangu yoso kosa. Azaite. Ah, mama Zali kota ko nini yango boye. Bokukota bukenda kusanya. Na ibisiyo akeba Zavidi kukutana na ndikuna ye James Kiara. Soki bubuyi buzunga ebinisi. Tala na mutu. Oh nga solo ye ezekeko. Le monstre. Asoki na lelo. Esa msoto kota. Oni weko. Ngaba lubiso ka Zaite mutu kota. Oni ngako komplike batu bopwa. Ini tala ini buluga kama kam. Azai pete bukende. Soki bulambi te pana binugu ya busoka ka. Nani zoba? Takusoye. Akubenga ngapi mukuse. Taya pauvre père. Mes copines, bonne. Bien. Vous allez bien, hein? Pendant la zélie bino tisiko. Vous avez bien, non? Le signe, là, bon, Mélanie, non? Ça sera la magie.
Allô Ange. Yo mo nteke ba pa ba ko tu apoye otuna ba guna bango faut ba benga usu na téléphone. Bobi ba ji hein. Ya kana 2 faire agi. Ça. Ba mama ko kawa dans lisolo boni. Banda na fondi na ozela bino to sala ba compte na biso. Tisi ko. Oh moi ça non ça ma porte. Ange. Bidi bidi. Hein? Oui que a boy to kota. Aí se bisoko. Yo zati. Entrez. Mais vous avez un téléphone, mais faut vous bien ngai moko bi mais papa na mutu ezalo kwa mutu sala raté. Tu es ici pour te c'est à partir de bien là qui yo déjà. Mais on dit que boy azo ça que oh maman zati. Bonjour maman. Bonjour. Ah bien oh maman qui est qui prend sa vie. On dit que on est Papa na soko landi. OK. À votre santé. Merci. Oh, alinga metete. Boyo yebise ka ndo linga kai. Nabisio. Moi musala no. Nabite. Okay. Alobe linga ngate ngako pate olinga ngate na sansi. Ngana yo linga mniyo za mwa musala. Ndi botiga yake etam. Ange. Oso tige so secret. Merci, merci. Oh. On a besoin qu'à solo. Msabi komesana mutu mingi kolinga ye mingi ako muzo peza mama ni asona tukana sepena mwa msana mwa sa msala bien ça licencié aza peza na papier na ye mais atamboli ko misala malheureusement asuti non to fandi na biso na epé bien ça msana est bien alambaka bien na préféré na ngai bon masuna bango ezaka masolo tozo solo ba différence to kota sukuma solo ya mbongo pe ya mosala ya avenir na biso po moni loko tozosala oyo eza likambo maseki te omona moto mosusu aye amoni biso bakoki koanvie biso bino boyebinga boyebi source surtout mpenza fleur oyebi source na ngai ti lelo nakóma boye oyebi mpenza ke Thérèse awuti mosika ozomona de eloko oyo bokoti oyo eza likambo maseki te likambo kokanga motema eza likambo ya mwasi oyo aza mpe alingi akóma mpenza une femme vertueuse alingi asala abongisa mboka na ye donc il faut ometya na mosala nayebi ke bomimaka mposo babete bakomi poso ali alegi mwa mbala na olamelanga matembele batumbaka ya thomson tozekuna jardin bacopine na ngai il faut boye tokoma mosika eza teke otikaka baya mibali nzelaka baomonde bahomme d'affaires so endeni omle wana mino amai na makila lisusu voisine nao mama bijou mwasi ya jp kasongo colonel oyo colonel kasongo wana okoyile eloko ya mbongo ya ndenge nini nga na bacliente mo boye mama bijou wana ayepata ngati okoyile eloko ya mbongo ndenge nini mbala moko mwasa colonel kasongo tika babana voisine na ngana nyonso asomba tilo babiloko tozosomba tuko tozosomba babiloko moko asika bapodi mwa asika abino mwa problème soki boye nango lwaka kolakisanga totilata monene yaka mbongo ya commerce tande natongi ndako kaka mbongo ya commerce moto akosa yo te bilingalinga te mpo mibali ya kishasa oyo bakomi kokosa bana basi bato kolela bango mbongo bolingo eza te ngai tina bolingo eza te nga avanda na nga boye mwana nga bibi yo na koli osomona wana mobali Sandrine boni boni oyo nazotuna eza na ndenge nini tobande deya kosolola ndenge nayeba aire yo ofandaka na mwana nanga dudu mabe nini omonaka malamu nini omonaka na ye po yo nde oza nie place ya koexplike ngai ke mama ti tofanda na dudu tala dudu ase comportaka boye tala dudu azalaka boye dudu azalaka boye donc eza bien kaka nde ozoloba wana bien ndenge nini mabe ezali mama ngai nga nalobaka boye dudu banda tobanda na ye ngaka ndimi namona lokwa na oforce ya mopa na ye en tout cas ezalaka mwa mpasi mpo nga na ye koma tomonana ya di fois même nazalaka mpe na posa ya kopase batemps na ye mais obenga ye ka boye baraison na baraison
il ne manque jamais de raisons. Nous ne connaissons jamais raison pour nous avancer que nous avons tenté. Mais, maman, nous avons fait mon tout. Ni kamnyos okobengai non zila non live sa maman zila non solo na maman maman to boité moi amour ya maman na moi na ezanga kati biso ni peut tozaka na ba maman mais ya Dudu na moni eleki mais jusqu'à quand on continue toujours ko demeurer boy Dudu azar rare na vie na ngai maman naza moi si nous avons la pour ça passer battant na mobile nanga bien sûr mais Dudu, on dirait à mon ranga, le côté, on a ici 6 classes. Jusqu'à quand on continue que Gaka Nayaka, Yé, ou tu peux aller sur mon Katati. Maman. Écoute, Sandra, tu sais quoi? Moi, vraiment, je n'ai pas envie de me séparer de ma mère pour l'instant. Oh! J'ai encore besoin de ma mère. Maman. Hein? Maman. Oh, Tika. Au monde de l'Obiwana. Ils ont quoi maman zoboye moi na linga yo deka na bota Dudu moko zo moi ndina zoka yo nakabula kaona Dudu tena ebite le koni Dudu et puis maman likam nyos avant ça alors il sanga et dans on a bien très bien nazo inventé le mon côté il faut que kana tout na maman zela nano attends zela tout c'est comme si maman excusez moi na loba on a ngelo côté on ba caprice te même pas na bondela mingi angeme moi pas moi Dudu aza moi na yo ngai nde maman ozolanda koko akosaka yo ke oni kamuso nga sala il faut maman sala na bien moi kamula binote quand ndi na moni e umeli bandanga na ebisa ke papa toko kende mukori banda to bimaka ka okende ko sala kaka ba présentation ne faut to kende pe libala ya mwana bandisco ko bonga na bonga na tout na yo maman ngala lobaka oui avant na bala Sandra il faut non nazwa corps na yo encore on a ndimi le loko maman non c'est pas encore le moment non c'est pas encore le moment faut que c'est là nous tout sur les sous na yo à tête reposée on a yeba ce que nous bala na nous to bala non demain maman kaka boyi likambu nyonso kaka maman maman na lembi pe na lembi mais quand peut ko solo na Dudu ou bien comme ma copine nous sous bien ndenge Dudu ngok ça soni poani na sena kenda ko wi ke maman aza bien lelo siko neza boya po ba ke moi no sous soutien tout pesi moi elembo kuna Dudu ko ça soni pardon moi na pardon papa na ni problème té maman omoni so ingana no na lingi na ko bala té c'est parce que na monaka moi si basi o ba lekioté na mokilo oui donc na ebité na monaka yo oza image moko ya vie na ngai donc oza na basi no so mokili ba lataka lo kwa yoté basi no so mokili ba na kitoko lo kwa yoté Dudu oui maman non attends tika ngai tant na silisa oyo nga na santaka na motema nanga maman toi tu es tout pour moi na mona moi ça lekioté na mokili oyo depuis le commencement ya mondo tilelo oza moi si moko boye oleki basi tout na valeur wane komi adoration ozaka wana pour osa beloge pour na maman na bino Dudu nga pe naza mwasi naza pe na beauté maman biso pa za kitoko mais na admiraka ete ndenge okomisa maman na bino komisa lokola attends Dudu non que ce soit kitoko na ngai que ce soit lateli na ngai okobala kanga jamais na vie na yo ok kobala mwasi musu po sala foyer na yo Dudu na yebi kolingo na linga ko vando na fanda na banda kala biso bibali kaka boye Dudu okobala ka mwasi mususu oti ko lobala ngai mama na yo te longola na mutuna maman je vais répondre d'abord à Sandra. Sandra, moi j'adore ma mère. Sandra, moi j'adore ma mère. Ndengi kaka yo lobi on a comment ko adorer maman adora ka ebanda kala. Alors ceux qui na osola na maman nanga laisse-moi le temps ya ko sola na yi. Na linga kutu te ba katanga so na sola na maman. Même les domestiques, même la sentinelle. Et si mbaraté. Alors zala calme, je cause avec ma mère. Maman, il faut comprendre moi na yo. Et belé bazana mokilo na ba admira ba maman bangote. Basoka tant on a té. Nga le lonzamba pesi nga tant na sepela na maman nanga. Quand même j'ai droit. Nga ko mingi maman nanga. Papa oui agino comme na mo fosa la foyer na le cause a besoin otika nga té. Na permettre au bala Sandra to vendre ensemble. Non, nous avons le temps
Vanda, il y a solo lango. Mais pas comme ça kaka obandi bala Sandra. Non Sandra. Non Sandra. Oh. Dis. Bon, maman, j'arrive. Nati quand même. Mais maman aussi, on a besoin de tout ensemble, tout sur la paix. Non, maman. D'accord? Ça va. Non, c'est là. Nazo zela, ok, non, zela. Maman, il y a mon coeur qui n'a pas tout. Donc, on a deux ans à biso kakabo. Mais on continue à vendre kaka na zela liba la doudou maman. Naza moi âge to poussana. Kola la kolamke ça habitude. Eh maman. Si on a doudou continue kabo, tamie. Tout ce qu'on a dit, na la vie n'a pas souci pas ça la vie n'a pas souci. En tout cas, on a comme na kokende permettre ngana télément. Ça va vous permettre. Je te permets ma fille. Dans le cas on a besoin na yo. Tout sur la besoin mi bali. Mon que maman a un problème té. Na linga ki to za na boy to solo la pour mon que ezala maman té. Mon peut-être il ça ko maman yo pozo check maman dodo azo boy. Mais na ko bengo après ata semaine to zo banda to solo la besoin bali. Merci beaucoup maman. Au revoir. Moi aussi, je crois que maman a vendu. Doudou, c'est quoi ça? Allez, on part. Maman, Tokei. Sandrine, non, binga. Papa, tala, sur le ngolo salate. Ah? Bongisa munoko no kanga munoko na yo. Ah? Kosaka na fiancé na ngate. C'est quoi ça? Biso mo muto yimba moko yoba ndolo ba n'importe quoi. Cook for them. Ose encore. Kosaka na fiancé na ngate. Vraiment, on pas vraiment moi si au bas. Nato ozulu mon la batu dudu on dit mon fan on dit bas là papa. Ah maman, on va biloko wana. Ozula na ba biloko wana Sandra, non, je suis maintenant avec toi. Maman. Et puis on tiki et puis musique quand on a mutu kezana. Non, a préféré qu'il m'a collé. Ah non. Abina ngai na zonga na ngai na sola na maman, je vais rentrer, je vais causer avec maman. Maman, tu n'as pas tellement DVD mon na tala. Maintenant nanga. Yo. Ça va changer tout ça kabou, ça passe hein. Non, ça va. Mais puis si on peut ça passe. Elle en de bien sur ma maladie l'estomac wa kaka yo ndimtuzo. Nga batute. Obele stomac la confite. Ah. Obela o mona yo monto sambo nga batute. Nga so beli la confite. Etali yo. Mala. Parce que nous soir na o mona so ta moko to déplacer ngo. Non, tala na se wana. Eza. Tu na se. Yo ko te muche na se. Nenga mama. Tebo. Mama tira ngai. Mama sela nga boy. Yango ko ngobala te pona sela ko. Mama tika mango, botika kasi sozo loba loba ngai ngito loba loba. Ngala mwana ngasela nga ah. Yo moya kotia. Ça va. Na cheluka oyo les exilés de Sion. Manzi muto tala hein. Même ba bien. Ba moi pe frère je suis tapé dans mon nakati wana. Na mali musam. Papa na il faut bala lelo bina yo. OK na ndaku na nga pe na suba koko na nga naza bien. Mais maman, on dit qu'il fait un zoom les amas kasi hein. Ah, on dit comment on muke muke oya ngai. Na me na ndamu ndamu. Isilaki mais yo zoom on est rapide. Ça non. Bon, tout ça la course au meilleur. Yo besa makasi. Tango yo beta na so estomi senga pas. Yo ni mara. Na mela na ngai hein. Na ko mela opemba mo esili. Voilà. Na gagné. Na katena nzela. Na gagné. Na katena nzela. Comment que na gagné oh? Ah, on moni hein. La. Yo biso ata otomela affaire yo ça va te dudu. Tomela kala. Là où on million on est comme modèle. On y a million pas bon c'est na passe na tema. C'est pas passé. Tout passe.
De toute façon, on a eu ça pour maintenant, on m'a l'aimé. Yo me dit rapide. Là, on a fait un an, mais yo me dit marrant. Non, bien. On a une tantine bijou. Ah, tante bijou, ça bien, ça très bien. Moi, c'est un colonel Kasso. Ah, papa tika, papa on a mis pesa la mabonde li makasi, papa colonel Kasso mwana. Mais maman, ne sais qu'il faut que tu aies un soleil. Tu as boulot mon salaire à liboso wana. Maman. Mais ça c'est pas un problème. Tonton James qui a la benga. La benga bien en tout cas te rendre un service moko, c'est urgent. Ba camarade ni mo ba uta poto dado ya Fanny. Dado ya Fanny azoya uta France na JC Katanga. Il pas uta France. Ba oya na le pétantu. Ya uta Belgique. Babi bazoya maman. Nazo banoti. Au moins que mais si la vie en bon c'est la face ya moto beti. Ah, moi yo mon ebisa ko ka kiti. Abi ba tono ba wu melati. On ça la 2 semaines seulement, tout loger ba on a flat na. Yo na ngana ebisa o. Tala kaka ba bula mo tonton James sala ngai. Hein? Maman. Yo ti? Maman. Doudou, yo ndo jira ka flat wana. Chambre na munene ta ba liwa minene wana. Baza na kati bango nyonso. So obi moko zo chambre ne ya. No bango nyonso opesa bango chambre moko ekokute biso. Ezamba ngobeli. 2 semaines c'est beaucoup hein. Ah, malgré tout papa nani qui a la salle sur makambi belé mais courant mai ba makambi belé ba taxi comme belé. Na bango pe. Maman. Mais c'est quoi le problème les en côté maman. Mais t'as la 2 semaines ou sous la chambre. Bon on se va occuper la muto la chambre là. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça le côté bah où mais on peut 2 semaines seulement. Et puis mon tour on gérera. Hein, maman. 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 Ujawa te mama. Nabosa ni telefone nanga a. Tala. Lodwa ibisaki nga ata nani mutu akota lisusu te. Papa, oyebi ngati.
Sali logo sala. Ye Doudou aza. Azadi pesi logo sala. Papa, soki na bimbo na opesa. Ange nini? Uzosimbanga peponi. Ebandi wapi osimbanga na nzoto Ange? C'est à peine que naie na moni porte ndako ezaki kofungama na koti nde na moni ndenge olali na moni na masanga bolokola komelaki mingi yango bilambe ezaki bien te naza kobongisa yo juste c'était que ça. Ezala mbala suka. Yo lalaki awa. Bima kesa msana. Merci. Yo me fait. Mais vous ne connaissez pas ce que fait. Juste le na na iba soki ezaki apéritif vraiment. Merci. Merci. Et là on a bengelo ezabo. Nengi na yeba. Lobito na kendo tika Sandra. Ba ebisinga ke Sandra zonga lisusu. Yo ibi kuto lubaki mutu akote akate. Ngana boyaki nga kukotisa ye. Kona ibasa ndumba namona akayena mibali bele penza elutulu mususu akuma kuchanje mibali lokula ba. Papa. Basumisi. Papa nga bengelo eloko wana te.
ngana bengi opona tuna yo. Soki Sandra akotaki to akotaki te. C'est ça mon souhait. Là, on a une question dans l'année à moi. Comme manga de gauche à droite. D'accord? Sandra akotaki to akotaki te. Bon. Akotaki ngana mona kaka. Akoti pa abimi balamo. Alnatuyo le moni logute buntu azaite yango abimaki ngai. Donc répondre que à moni mutute. C'est ça. OK, merci. Kende non. Nani? Patron. Moni ndangi na zadawa. Ozana kofolokolo tebe no balibini. Nazapo mona. Faible zapo tseka sanga mai. Papa bidi bidi. Vous avez besoin de l'omwara sikoyo sans de compte final. Papa, Biba. Ça c'est quoi ça? Vous avez papa mon colo me paie ça respect. Alors il a veste mon il y a vers le rhum qui match à vite et il m'a la projet au bamba mabanga. Non que nous sommes sur un colo. Une moi n'a pas ta colo kabasumo. Yango la zongi epai na yo yokela ngai mawa Je comprendre te likambo elelelaka kaka masanga dudu amelisani na butu toyo nameli masanga na lango ya miyebi te nalali porte ndako polele et puis ange na ntongo nakuti azobongisanga elamba naye mpona sokola nemoni na eta au moins asangai na mobali soki eza ange nabenga na flore ake otikange mpa médecin nanga aconsulte nga bi mobali yango fantôme bien nani nzambe soki akebimi ange lelo ange akoyeba nga saka na ngai donc akuti nga na lali ya viole nga non osa nini ya me oyebaki te ke nga nazozwa be na ngai oyo okota oyebaki te kota lokota na maison okota kota ange kota tokuta na kota ange okola yo totia mosapo mpe batiaka te lokola komi na se na vi na nga ange na la foso nga na zana oyebeli koyo sali makambo na clair te nzambe baitidi nasali makambo nyonso mevina ezomarche te nzambe ete mama azokanisela nga nini titongo etaneli biso wana bibi aza na bavene ye moko ayaka nango bave moko ya makasi apesi nga na meli na nde nalalaki na miyebi su teke nalala epongi
na tongo nde mwana mosala na nga domesine na nga ange namoni kaka azobongisa nge elamba na surtout ki donc naza vraiment no se retrouve te yo mwe na yebisi ko hôpital eza na quartier on a bengi mbambango oyo otikanga na consulter médecin no se retrouve te lo ni c'est pas ça vraiment Teresa na oyo biso yo bolingo oyo yo na mwana na yo komelaka masanga na mwana na yo oyo ya mwa bolingo ya yo mama na mwana fo ezalaka na limite bolingo ya yo mwana na yo bokomi kolela masanga makasi kolala na bakiti Teresa oyi koloba nini omoni éducation ya biso ya mama kolingaka te komelaka masanga na mwana epuis ozolangwa masanga lokola nini eza kitoko te fo ezalaka na limite parce que biso ya mama toboyi te bolingo ezalaka nango mais éducation nini yango tokopesa kaka te mosusu fleur na nga mama naboyi tomoni dudu na kaka na ye moko lisu na nga moko wana naza na ye nakorepusa mwana na nga chaque fois te soki oyebi na nga mama nayeki na 20 oyo tomela na yo estce nakoboyela mwana na nga offre oyo apesi ngai ye asepeli tomela na ensemble malamu kutu omela na nga kiaki omela na babalabala sa badésordre mais Teresa yo nde olingi dudu trop faut kopesa ye éducation oyebi ke olingi kobotela ete aleki mosusu te botela eleki mosusu Teresa azoseka te nazoyebisa yo vraiment vérité botela ye mwana mosusu ozoseka tika biloko pardon ma chérie botika bafiere naazongana nango modele dudu akoli mobele monene azolinga mpe fiance bakobotela nga koko olobi na ntongo amona mama banga boti flo tika bafranti ba mais okoki kobota ti problème eza te fiere dudu oyo azaka nango wana omoi so oboteleka eleki wana okase mamo batika biloko bakobota naazonga bosala mpasa kobota ondenge ezanga Non, comprendre ça, mais comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Obi que Sandra aya na ndako akutani na maman. Aleleli maman apesi ba doléance na yi. Et puis maman a silike la nga kutu voir même. Aboyi même kutu koyo kangai. Mais eloko nga na moni mabe na sobenga Sandra azongo décrocher téléphone. Alors yo sali bien mon cher. Ndengoye attention. Dengoye. Alors, la sepeli parce que le rôle yo abengaki yo. Mais il y a lingo mon angati. Yo so kuti kuna mon cher, aide-moi. Vraiment, kaza mina yo. Et dengai boso na bien ali bisangai.